Fabien Sali pour Molingani tanga masolo boucle. Des connaissances, oh vous soutenir vraiment l'artiste, oh vous banda qui n'a bango de le premier jour, si le vous continuer à soutenir l'artiste. Les autres na papa na biso, moko ya ba pilier à théâtre. Na ende vraiment trop partager émission à monsieur Alilo tous na papa Serge na plateau ba question que vous allez anga ba réponse que vous allez par rapport ya matanga ndenge ezoleka d'après moko oyo azwa kapetan ya ko yeba pe Jani Fay vraiment a remettre un peu expliquer biso par rapport à ndenge bande ko vivre ba bon souvenir nini ya garda qui pona et puis ba viva na ndenge nini vraiment tous na ensemble. Bonjour. Ouais, bonjour les Barbie de la presse. Merci. Bonne santé. Ouais, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Tozo vivrait. On a Mawanzambe et puis on est là. Malgré Bitumba, on est là. Bitumba Yanine. Bitumba, sa santé et tout, mais ça va. Non. Nzamba batela biso na lolenge nae. Donc c'est pourquoi les lots toza na vie. C'est parce que la souveraineté en Zambie, à Kanisa ike biso toza na vie les lots. Yango toza en vie. Vraiment, on a envie, on a sangwe ya mawa et moko ya ba pilier moko ya pilier ya ba artiste akwei donc baoba akwei na kombo ya Jani Fay na ebité tango yoka ki sangwana esala ki onenge ne peut écouter la ki wana moko ya ba généraux ya théâtre congolais ba pilier ya théâtre congolais et moko na bango akwei écouta kinga na tournage et paix à son âme et puis courage à la famille biologique et à la famille artistique. Écoute kinga vraiment na plein tournage nazaki na tournage na GB nde namoni na statut ya ami nanga mokazaka na poto namoni que voilà vous comprendre affiché que Jani Akoufi. Oh, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? En plein tournage. En plein tournage. Dans le groupe, il y a ba comédien, il y a artiste comédien. Namoni batu nyonso ba affiché. On est na yo benga mi wana. Abinanga non, c'est pas possible na kutana kina Jani lobby na 20h. Topesa nimbote lobby na 20h. C'est inadmissible que Lelo Akoufi. Okende na Zaboye, na okende Paris, pour que Nayeba, si c'est vrai pas, mais na Zanango, na Ochobenga Ali Sala confirmé que c'est vrai, Jani Akoufi. Oh, tout ça qui paniqué. J'étais là avec maman Marie-Hélène, et par exemple, na tournage nae, na balé qui m'sou bazaki wana ebele, en tout cas, ils panique, toyo benga Mao. Tant que bengi Mao azo lela, Mao pas confirmé que Jani Akoufi. C'est alors que nous benga baninga msusu. Bon, c'était vraiment la panique parce que Jani fut un ami. Na sali relation, connaissance na Jani kala na série à Sarajevo. Et ba vienga Dios bayaka ko la production moko na bumbu. Pendant que biso tozaki na groupe yaba na bumbu na groupe yaba na bumbu groupe Mama Bonheur na banzi le vieux Mokere Koro et si Gazali vieux aza ko se souvenir to betaka na Lima Golf. C'est par là que na sala ki relation na Jani na paix à son âme Al Pacino to sala ki ba bonne relation to bandi relation de bon voisinage yaba master. Et après, Toyo Okuta nae na nzonzing moko ezaki organisé na mutu moko azaka na poto mais mutakomaki ezaki Christian Petit akomaki filme et puis tozalaki na ba scène ngana Jani. C'est par là nde tosali relation et to approfondir encore relation. Tokomai kokutana ko solola ti na ndenge bayo kende poto. Moi à un moment donné na tikaki na nga théâtre vu ma responsabilité, puis bon, l'air na yo zonge la théâtre, nde bango basi bakendaki déjà poto, po banini tout bakendaki déjà poto. Bon, nous avons continué. C'est par là que naïba ki Jani na poto to bandai ko bengana, to bandai ko solola, ermo soki azana ba temps libre ya benginga, apesinga moi conseil,
ngape na pesi moi conseil abinoko et osimba courage ainsi de suite. C'était fort désolé ya koyoka ke Ngambe mobali bongo atiki biso akufi bon âge ezana nous mukie mais âge pe ezana nous pe belé. OK, c'est un peu ça. Vraiment on va souvenir ni ya malamu regarder. Et qui est amusant, comment on a battu comportement. Gianni était très amusant, très embêtant en même moment. Azaki très amusant parce que Gianni collaborait avec tout le monde, partageait avec tout le monde. Aïbaki kokaba, aïbaki pe ko solo là. Aïbaki ko solo là bien, aïbaki pe kokaba bien. Mais Azaki pe mutu ya moi il y a moi bah jeu quoi, bousculer bah master et surtout sur scène. Il y a ko beto eloko mogo oyoki yango penza. Donc ça dans la scène on s'est retrouvé pour nous sur la piste. Non, il fut Tigatolo Babongo, il fut un très bon artiste qui comprenait les jeux des autres pour leur donner de l'espace. En fait que bango pe ba mata, c'est un peu ça. Na ba scène nous travailler na mutu au PC ba piste mais au final bon il fut un bon artiste. Il incarnait les rôles convenablement. Naibisio et na film to salaka wana ya Christian Petit inga na salaka diamantaire, il est pas salaka diamantaire. À un moment donné comme côté ka café. Mais tu es ko kuta na ngana kuwei. Katika limpiaka moi nanga bungi. Naibisio je m'étais retrouvé. Ouais. Ça va souvenir belé. Belé. Dernièrement, tout est au solo lanaye. Abinanga noko na préparé groupe déjà ezali. Groupe ezali so na yekini. En tout cas mutaliboso ouais. En tout cas ouais. En tout cas mutaliboso na obengeza yo toya. Tomeka osala ba film makabu na biso. Mais malheureusement lelo atiki biso non l'homme propose Dieu dispose. Lelo atiki biso et nzambende alingi. C'est un peu ça. Bandi ko belé ba oloba kendo pe manyo kwa mimingi se. Anyo kwa mineti na nini? Anyo kwa mina bolingo, anyo kwa mina vie réelle, anyo kwa mina mambo. Nde to vandi boye mutu na mutu. Asa na pasi moko ya bolingo moko boye ya vivanga par exemple. Yo pe komela. Non, nga si na balade. Et comme il a rendu. Comment on a déjà c'est bon. Et ça, au moni, Nabolingo, il y a les hauts et les bas. Nabolingo, il y a des problèmes conjugaux. Il y a des problèmes d'ordre sanitaire, il y a des problèmes conjugaux, il y a des problèmes oyo batu bakutana nango na kati ya libala. Et ça, likambo oyo mwasi na mobali nde bayebi. Et ceux qui moi na mobali basangani bakene nzela moko seke bayokani bien. C'est un peu ça kolobake anyokwa mimingi. Là c'est trop dire. Ce qui il faut que ndope ma passe kanyokwa mimingi. Là c'est trop dire. Là c'est trop dire. Hein? Anyokwa mimingi. Ah. Et ça que Dieu a permis, Dieu a donné, Dieu a repris. Tout le babongo eza bien. Bongo et comme na niveau ndeti na qualité ya Gianni na lolenge ya Gianni akoma tina rola na libulo ya métro. Ce sont des histoires qui arrivent dans la vie. On y vit ezabitumba. Vie ezabitumba. Mutumoka yembi alobi ebele ya bitumba oyo longi singa ezotinda nga mwana na yo na yemba. Soki oyebi kobunda te ukoyeba pe kolonga te. C'est ça. Eza bitumba mutu nyonso oyo abotami na mwasi na mobali il faut aleka na nzela ya bitumba. Eza na ba misusu bakuti bakuti mbongo. Babotami bakuti makambo ya bien ya malonga ya bien. Bazo évoluer nango. Eza na batu mususu pe bakuta mbongo lelo mbongo esila. Vous comprenez? Ezana batu mususu bakuta pe bolamu lelo bolamu pe esila.
Donc Dieu, dans la vie d'une personne, il y a une page noire, il y a une page rose. Donc, en tout cas, je ne l'ai pas dit parce que naïe bien goûté, n'a pas na pototé. Mais si seulement si ezala ki bongo, ils ont un cadre à parcours. Ils ont un cadre à parcours, il y a vie. Ils ont un bateau soucié ou dans le boulot à métro. Ils ont un bateau sous balala na zamba. Na zamba penza boye na zamba mutu alali na zamba. Pona nini azoluka vie. C'est ça la vie. Kinde komoko alobi ba artiste bolela te parce que Jani azalaki en vie bo bande ko kende na mboka o Jani azali to tikala omona ta photo te bien vidéo moko na Jani mais bo bande ko zala wana ko sala ba vidéo entre bino et lelo Jani akufi bo lela te na ebité pona yo ko jende kwa na te asa na raison. OK. Vous savez Moui ya mutu mabe azala raté. Akufi akoma. Oui. Oui. On doit comprendre que makambu susu eza makambu oyo batu balobaka yango te. Tokoki pe koloba yango te. Mais soki ndeko alobi bongo ayebi ba raison oyo ye aza nango na mutema oyo etindi ya loba bongo, nous disons merci. Bon toloba nini. Ye mutu ayebi ba raison oyo ba raison le musu eza ko ignorer. Il y a lobby bongo, il y a raison où il y a pesi pour na koloba bongo. Parce que n'engé dosa boy, toi tu sommes ballet, toi une émission. Ce qui nga na répondre yote. Oh, tu n'as pas question mususte. Lorsqu'on a répondre yo, il y a un peu ça yon dingi ça y reposer la question musus. C'est ça. Mais le procédé ya kobenga na bandeko na yo, bandeko mobali na yo en fait. Bande kwa théâtre baye ko lelisa yo etant ko kufeli mobali procédé ya ko benga na bande ko na yo est-ce que ça procédé moi en fait raison oyo etindaka mutu ayina mutu ye moka ye bien on a sa mutema hein ya wana mutu moka mayela lobaka la raison connaît la raison ou que la raison elle-même ignore. Vous comprendrez? Yango. Koloba ke procédure ya ko benga na bande ko baye ko lelisa yo ko chabango libanda eza mabe. Oui, eza mabe. Nous la condamnons. Eza mabe. Mais et ça mi bongo na contexte nini. C'est ça le problème. Et c'est quand oyo toko tomber nango yango wana. Et ça la mi bongo pourquoi? Bandeko bana poto biso to ana Kinshasa. Les réalités et bani kuna na poto biso na Kinshasa to mona ka les faits. Moi to lo bango eza mabe, to lo bango eza malamu ezate. Bangonde baza kuna na poto ba ko expliquer biso que na contexte boyende makambu wana salami. Ce par-là que Togoloba, Makambouane et Zamabe, to et Zamalam. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que tous qui est bien. Merci beaucoup à toi. JC Lourd depuis Paris, précisément, à Rennes. JC Lourd depuis Paris, précisément, à Rennes. Merci beaucoup à Manager Trésor. Merci beaucoup à Maître Samso. Merci à Maître Pacheco. Merci beaucoup à Général Odamatch. Merci à Maître Tony. J'espère que tous qui est bien. On a habité Papa Serge. Toki mama Denise azui matanga na maboko ebembe ya papa Jani ezoya na Kinshasa na ebité ezali kanisimo malamu. Oui. Sali bino ndenge ni. Maman merci. Maman merci. Likanisi ya kosunga ba comédien, ya kosunga ba artiste comédien d'abord na santé. Eza malamu po na biso pe sali biso malamu mingi eli kanisi ya ko rapatrier nzoto ya ndeko na biso koya nango na Kinshasa. Nous disons encore merci. Merci. Mais mbala mingi na lekaka na bitando na biso oyo na lobaka, les comédiens que nous sommes, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes.
au lieu de sengara kaka, au lieu de zalaka la main tendue, on doit se prendre en charge. Yango wana na lobaka boye. Tobo sarana nous ba divergence na biso. Ba lolenge na biso ya kokanisa ba kingai na biso. Ngalo kwa na Serge na zomona Barbie aza eloko te. Ngande. Tala, nous avons tous des insuffisances. Tolinga te, tozabiso nyoso na ba insuffisance. Oyo peut-être na ko profiter na savoir ya Barbie pour que na combler insuffisance nanga. To longola, to luka forum moko ya ba comédien, to sangana lokola mutu moko, to yeba qu'est-ce qu'on doit faire pour se prendre en charge. Et to yebi ke na monde na biso bato mayele bazali, lokola ba papa Elombe, lokola ba Bodo, lokola ba Jean Molai, lokola ba Po Firenze, lokola ba Mama Bomengo, lokola bandeko nyonso oto salaka théâtre bato mayele bazali to sangana. Est-ce que na biso nyonso wana bato wana oto zali mayele to ko sangana te lokola mutu moko toyeba qu'est-ce qu'on doit faire pour se prendre en charge de la manière à ce que même s'il faut associer les ministères en tutelle, le ministère des tutelles, même s'il faut l'associer, même le secrétariat général, s'il faut l'associer pour que créer ne fût-ce que une banque de crédit culturel, ça nous fera du bien, où l'artiste est comédien et contribuable. Il y a des fois producteurs. En fait, est-ce qu'il y a des producteurs dans le cannabis? Je ne sais pas. T'es naïbité. Nga naïbité. Ceux qui bazalaka, ceux qui peuvent bazali, ceux qui peuvent bakozala, on ne sait jamais. Mais dis-moi, ce qui est plus important pour nous, c'est de se prendre en charge. Bisomoko. C'est un peu ça. Message na yo kozalani na bandeko Borlanda biso. Message clé na yo na bandeko nyonso bazolela na bino to bandeko ba libanda to na kati ya mboka ba retenir nini na message na passage. To lingana bien. To za motema bomoko. To lela Jani bien. Jani azaki mutu abatu. Tokanga minoko na biso totala makambo ekoleka et na sima nango tozwela ngo mayele parce que vouloir ou pas, nous ne sommes pas éternels, nous sommes passagers. Maloba na biso ekoki ko benganisa biso batu pene na biso par rapport ya mukolo oye kokoma lokole komeli Jani. Maloba na biso ekoki pe ko benda batu vers biso mukolo oyo makambo oye komeli Jani ko ipe okomela biso. Donc tolingana bien, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Papa Serge, merci na passage na yo et sali biso bien. Je pense que toza na Tchétchéri. Place Matanga ezali, place ba comédien nyonso il faut bakutana yangonde awa to toza awa. Ba réunion ezo koba kaka mais nous disons merci à maman Denise Nyakeru, maman première dame, et encore une fois de plus merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu vas continuer, tu vas vraiment avoir un siège, tu vas continuer ko tambusa micro na bandeko o bazala qui ensemble na papa na biso Jani Faye o adaki moko na biso pendant 16 ans bazara na eli susute et eloko esali biso pasi papa na biso azozonga lokola koli, ça fait très mal. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.